l'idée ya ko sala groupe ya Delta Force utara wapi to pe bo sala on rapport na combo ya Delta Force tant que yenda zaki mutu à train non tout ça là on prend na combo ya Delta Force c'était tant que tu pas Gimbati papa Lobé tant que Londres tant à voyager groupe ça ni mutu à train yewana qui déjà tu tiki ba monsieur batika lombi sur longwa nga longwa na ngai to longwe dete ko lukanga na ndako ya bino no ezoka yo yebani tso sali kombo na mboko na Congo o vanda botoza na ar na nzoto yaka to sala na zuli kanisi to sala groupe na batonga na bimpeli banda na brosebo itina nga no la benga vie boni yoki sande sangwa nini Delta kufika nini aventure weni na kina zo telefone na funga bo telefone ko yi bo to zape mu na zape mutu o na tika ipeli bota kuna na kozonga ndengwa na tie na kozonga ndengwa na tie bon na moment oyo de we komi donc fona bima na zobima na kini na mona bena Delta ya suka na lelaye en tout cas na zobima Kishasa c'est ko beta li solo oyo wapi obandela ki na Delta Force parce que bato belé ba yebaraté comme nga moro na mitsa donc naza un peu surpris o yeba relation ya yo na Delta Force biska pe bandaki biso to yebika ke Delta Force ya président to pe muto abimisaki ndeti nga na yebara ke papa ejoka abimela nde na groupe ya Delta Force donc ngo zosonga bozongeli donc ya groupe langai déjà na mututa longolanga je crois ba landa landa film ba na mona Delta na sani toujours na générique nazali kombo na ngai no kwaza na ngola azozonga zoya papa Lobé avec comment on a son groupe à travers pauvre maman bonheur comme abonné na te bijou na gambela maman ba pauvre ngebi apena kuna basala ba théâtre kito ba c'est vrai kutana papa Lobé mutali boso kina na groupe papa Lobé ngai watu andi répétition na Kasavubu wa bimisinga penza papa Lobé kimbateke donc muta formenga pona e batete za ibara premier biso to répéter kuna ba mama loso ba pauvre Miraeza ba bidenda ba Jeannette Mia donc biso surtout pa ya tota na bumbu mutabete nga lisolo mwana kaka ya groupe abenga ngai abinanga neni tuna neni Delta o Delta zabe Delta bela Delta zadana na poison na nzoto sala nga pasi Delta Force to que tozonga Delta Force abande ko na mutaba ndondo donc ala za ba mungala ti ambuzati na ba mutaba ndondo 100% Delta mutaba ndondo 100% donc tu vas do Delta de vient na quartier Delta na lukulanga na kiri c'est la différence qui monte la tête. C'est la différence qui monte médiatique. J'ai mis dans les 6 meilleures chaînes numériques de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Montrez la vie change avec Jemidor. Jemidor est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Jemidor. Oh, l'initiateur c'était Yontinga. Akanga Masolo. Jemidor. La chienne par excellence. Jemidor. Mbote Bandeko Balandi, il va faire confiance. Et pas la Rose Musique, quartier Pilar, le bulldozer de la presse. Toujours la émission na bino Obolingara Migi na Kombo ya Jemidor TV. Chaîne na bino ya Jemidor TV. Pena émission na bino Les Œuvres. Babi Les Œuvres, nous sommes là toujours pour leur pesa bino masolo ya kitoko. Biso to ya maraka bato bazana ba œuvre. So na œuvre na yo. Orelekana émission na biso to pena chaîne na biso ya Jemidor. Au moins que tokoya vraiment na ndako na yo, tokoya na maison na yo, tokoya partout. Oyo ozala poto solo la toyeba comment tokoki kosala publicité tope makambo na yo lelo wapi o tozwami tope makanisini tope makamni tozana ngo na monde artistique
mes condoléances famille artistique Mobimba wapi oto ko perdre moko ya baoba moko ya ba comédien oyo asala pe belé na communauté congolaise oyo asekisa pe bato belé asepeli sa pe mabote belé en tout cas mes condoléances surtout na famille biologique ya papa na biso Delta Fox ou totika biso ba courage belé nzambe nda pesaka yepe ka muto azwaka donc to peseka ba lokumu to peseka ka ba machanzo lipo yenda bongi na yango parce que on n'a pas de choix donc la nature il y a la vie et ça la mabongo pe erotika la kara bongo et je profite directement à saluer à mon papa mon boss de ondinga en direct esprit papa to saka musala ndengo lingaka musala ngo yango yo na monde ka ya découverte na monde toujours il y a les œuvres toujours découvrir comme Marambango et pourquoi pas babi mon partinador partinador nanga ya émission na biso les œuvres babi ba boss bazala zala na bango maintenant na mona boss a sympa le roi été mozumo aliara na batu mozumo asigara na batu boss kam simvuama boss kam simvuama babi asara ye moko unique à son genre babi mutu moko azala rene nango mais simple nga mingi na benga héros dans l'ombre il y a un héros dans l'ombre donc mi bomba na yo nde folgo découvrir ye poeba bobi kam seleri mingi sola na batu poeba o découvrir qui est kam simvuama donc ali rande na batu merci à mon boss et merci na ba soutien surtout mingi na émission na biso et merci à mon réalisateur aïe mulumba de moi ba salutation belé babi moi maele na sima caméra lelo ape tozwami avec papa Edjoka to solo là na bino elongo na papa Edjoka akufeli te ko se prendre ye papa Edjoka akufeli poto na Congo de Jésus le ma trop Delta kufi papa Edjoka zara le soute akenda wapi akenda na ngola libela eska koya est-ce que ça la matanga na Angola est-ce que papa Edjoka allez liper est-ce que papa Edjoka est-ce que tellement que je me dois réserver pour on peut se venir ba œuvre bien ou peut te pena ko découvrir papa Edjoka poto solango nabino elongo mbote papa Edjoka mbote mama Caterpillar mes condoléances merci en tout cas lelo la moni mbile teli na ndako nanga depetele na ndaka baninga na kenda kapela ba matanga la bango to salaka lelo kweli lingai pasi yo ndima kite ko kwala ndako nanga on comprend papa Edjoka a tellement émotionné a tellement triste papa Edjoka sango ezeli wapi ozalaki wapi écoute na situation nini OK na comment d'habitude so na lina la kanga téléphone chargeur malé metina tongo na batongo na bimpe libanda na brosebo metina ngano la benga vie boni yoki sonde sangwa nini Delta kufima nini aventure nini na kina zo téléphone na fonga bo téléphone ko yi bon prenez ko ba na ba benga na mabutu bon na batongo pe na vana bon mon boss on a zala na ye master nanga pire comme simvama esanga ozana matanga nanso Delta kufi toi ko na melo nzoka bon papa singa ba mes condoléances quoi en tout cas boza pasi na Pedro wa mutu ya quoi mingi babikaka babi Delta te Delta Fox tant singa na bandi théâtre Delta Fox na kabinda on to répéter na lima golf na bumbu na ba pauvre tatuka lombo akufa ba ibara premier ba mama bonheur ba kufa ba malia to répéter wana voilà après bon papa Lobé a écrit comment on a son groupe à travers pauvre maman bonheur pour ma bonheur na bijou na gambela maman ba pauvre ngebi apela kuna basala ba théâtre kito base c'est vrai kutana papa Lobé mutali boso kina na groupe papa Lobé ngai watu andi répétition na Kasavubu batiso mingedi faut ya mingedi so na bosa signe wote afata fasi na terrasse ça na Kasavubu
na quoi je crois au pala oui ce qu'on parle ti babalo elandi na quoi na cinéma ozaka to répéta wana après kolonga to ke bandal na ndenge to bandi musala par après bon nazo ke ka banini na ndenge to bandi pa kimbatseke papa lobe tozo sala to ina pièce de no sala garçon mo yanga ba kuka ngote esi papa lobe to sala mutu soto ne jeune moko akokeloko to so delta na ndenge delta ko kuta biso delta kuti biso delta resir le papa lobe azuye na ndenge to continue na Delta Fox les loyo ko landa vraiment parce que ko beta li solo oyo wapi obandela ki na Delta Fox parce que bato belé ba yebaraté comme ngamoro na mitsa donc naza un peu surpris ya oyeba relation ya yo na Delta Fox biska pe bandaki biso to yebi ka ke Delta Fox président to pe muto abimisaki net nga na yebara ke papa ejoka abimela nde na groupe ya Delta Fox c'est long guys non Delta Fox to ke to zonga Delta Fox abande ko na muto bandondo donc ala za ba mungala ti ambuza ti na ba muto bandondo 100% Delta muto bandondo 100% donc tu vas do Delta de vient nga quartier Delta na lukulanga na kiri. On va comprendre. Ibara premier na kibunda tatuka lomba kufa anafana na zongo kote ba shora mbemba pauvre shora mbemba to tika pe biso susu yana ba lofombo de Delta pa to ba mwana bana bumbu kwa ko bimanyo bis ngala bimi papa lobe kimbatseke wa bimi singa penza papa lobe kimbatseke donc muta formenga pona e batete za ibara premier biso to répéter kuna ba mama loso ba pauvre miraeza ba bidenda ba Jeannette Mia donc biso surtout pa ya tout na bumbu mais idée ya ko sala groupe ya Delta Force utara wapi to pe bo sala ngoko pona kombo ya Delta Force tant que ina daki mutu a train non to sala pona kombo ya Delta Force c'était tant to di pas kimbatse papa lobe tant que Londres tant a voyager groupe saini mutu a train ye wana ke déjà to tiki ba musu batika la ngombiso do longwa nga longwa na ngai to longwe Delta ko lukanga na ndako ya bilongo no ezoka yo yebani tso sali kombo na mboko na Congo o vanda boto za ar na nzoto yaka to sala na zuli kanisi to sala groupe to luka chaîne po muto azoka likanisi na babenga fondateur OK to sala movenda na ndeto kutana na Delta to sololi papa OK tonge tani atumuluka ba chaîne to likana ba TKM ba kimbangwisa chaîne kimbangwisa na ndeto okwena RTGA ko kwa na ngoto kuma na RTGA pauvre Jean-Marie Luzingu oyo azai cameraman na RTGA auto tika biso pe lisusu yenta même sur na RTGA to banana batongo na RTGA bagagi kaka pa 10h 12h 18h na ndenge to tikala ti lelo na 21h ande to tikala na ndenge to yaki na ngola awawa na konta shiki bazola comportement de même biso na ngola awa na ndenge to yebo ndenge Delta zonga ki to tikala ngai Zulu na Noeli to tikala kiawa Zulu na Noeli bazonga na tikali nene na zali awa bon liwa ndenge ye a part wana Delta ndako benga déjà na zonga yaka ozonga ezoka ko zonga bo to zape mu na zape mu o na tikali pe libota kuna na ko zonga ndongo na ti na ko zonga ndongo na ti bon na moment oyo de komi donc fona bima na zubima yakini namona bena Delta suka na lelaye en tout cas nazo bima Kinshasa yango moni nazo senga na ba boss nyonso o balinga kanga na ba membre na nga nyonso tout na ba fan nyonso tout o balinga ko soutenir nga ba soutenir nga na ba Kinshasa donc fona que la Delta Fox mamsu bazana besoin numéro na nga na pesa bango da numéro ba biso na ngoleza laka plus 244 940 89 81 74 on soit benga en tout cas ba kozonga moko wali ko soutenir ngai ko zala bien na bi le journal yo ba honoré Mwanza passeport rouge a benga kinga président de yo nzinga pa benga kingai président Kam Scout yo muto a benga kinga déjà bon abila ngai yaka ko zala yo moko ti bon en tout cas ba G2 Mercedes ba Kadima ba Choucha Lumière bon na yebi en tout cas na matelo on sait comment déjà na lukaka ba soutien na sanini
na bima bena Kisasa donc en tout cas que la delta bena Angola na okokati. Parce que par rapport ya ndengo lobi ozobima Kinshasa groupe pe angwana ethical yo longo déjà groupe kala peut-être na simana yo ezaki déjà na bato bakomaki pe après ye moko président delta ezaki na mutu abane ko remplacer ye tango yo longo parce que celle déjà tambula ye en Angola na biso depuis kita groupe ko tango zozonga Kinshasa et que ba pesi yo sous responsabilité wana ya groupe to pe ozonga lisu na katika ya groupe o konzato okeka ko lela prozongi na osu na Angola. Non wana zali groupe langai za groupe donc un groupe langai déjà na mututa longolanga je crois ba landa film ba na mona data na sani toujours na générique nazali kombo langai no kwa za Angola azozonga zoya bon bakozonga na benga to solo ane erno surtout c'est que non nazo bongama nazoya lelo ko bongama ngoyo ekoki delta kufra sani na kenena la delta. Menti azalaki bongo nde bonde ko sola oyokaki est-ce que oyokaki sango ya malade abetelaki yoki akoma ko bela malade moko boye oyo memeti na liwa to ezaka ba liwa brisque ne to koma oyoka lelo. Non koyoka sango ya malade ya delta na yokaki atia ko betela lisolo te na obela bobo tabetela lisolo mwana kaka ya groupe abenga ngai abinanga neni tuna neni delta o delta zabe delta bela delta zadia na poison na nzoto. Sala nga pasi to sala nini oyo atiaki oyo apesaki poison so ze pezaki sentiment na ye soit deta teka mokili ya reni na mokili loko azane libende loko azane mai oyo esilaka te kulaka ti ndenge nzambe asalango ti mokolo mo nzambe ok yatika na éternel delta kei mais ayeba deta pe atikile mukumba tiki bana est-ce que wa charge ya kobokola bana delta ya kobokola famille delta bana na ye na mwasi na ye biloka boy okozwa nini okoganye nini na fiko ndo tsa mninga poison oganye loko nini na ebite so likambo na bino ba comédien ezo régner trop likambo poison o lelo pezo kende Congo pape joka ovana biso na Angola toyoki masolo poison te ovana biso na Angola toyoki masolo mbasu te awozo kende Congo bobangeza te Congo za mboka na obanga ni ele mimu de masanga comme si voit ma bi non kende na soutenir yo kende abem na soutenir yo kende ko bangelo moto sana mutu mo solo le kwa zate na ki pena nyunga mutu moko te na okeli bela non na ke Congo za mboka na Angola pe mboka na soki na sal msala kuna singi na yao na ko ya na ko benga mutu na nani famille na ngam toujours na comme si vama autika ngata ko tina ngatiki na ye mona obima abilanga bima a soutenir ngana obima donc nazo mama Congo na bokasi ye mo comme si vama la maintenance Baïda Fumu bon motema yala Bernadette Fondé Junior dona zaka ba mbote na bino maboko na bino e soutenir be pesanga courage na ba ko bima Kinshasa pona kolela Delta Fox en tout cas eza passe donc la baki na ko sala émission te mais tellement yemoko comme si forme bino sala émission ko boyelo côté sala émission na batu yango moni na so sala émission quoi par rapport à Lindala parce que awa so totali ndenge boyaka awa batu ya Delta Fox bozala ki presque bakende de botikala awa ototanga ke représenter Delta Fox ndengo bozo ki message o Lindala lesi abengi oto bobengani déjà bosa ba programme yepa ko kende Kinshasa to Lindala na tikali na Angola. OK Lindala benga ngai Lindala za na Petre Ngol ngaza na Kimbangu Lindala benga kingai toza mwa mingi na ba tubele mais groupe kimbatiki ba toze belewa baza belé bena ba jidodo surtout bazala bango awa baza moi belé Lindala benga ngai je crois le mercredi le mercredi vendredi be samedi to na réunion na junior c'est tout ça organisation ya koyeba ngam na zobima na ndi matanga etikala esala na junior okuta to sololi ekozabo so sengi na bima na bimi so na mone sengi na tika na lelawa na lela mais na ngamoko lokola déjà boss comme si va pesinga courage na makasa bibima en tout cas nazo bena Kinshasa nazo olela bena Delta Fox
moni nyoroye bisa famille ya Delta Force topé famille artistique na ye oyo atiki bango na minute oyo oyo apesa reza nzambe oyo pazwi eza ye moko courage makasi kaka totala bana tiki po so babilelo batianga ye na cercle ngona leta na ngokende te pesa tana ye o nzamba preparaki grande sœur à Delta Pazalakawa Merabe oyo Delta landi azaliawa na banyesa Delta pe bazaliawa na bana grand frère neve mutsoso pe bazali awa wato je crois to kutana bango vendredi be samedi to solo la te baneni mambo ko kedele des programmes ça ukanga na zobima mamba ko tikalawa. Donc jusque là nan ba pesi programme te parce qu'on a Kinshasa vraiment matanga eza wapi so mutu azana posa akoma na Kinshasa kuna ba lela e wapi juste localisation ya matanga eza boye matanga eza na Kinshasa ngala tika ka Delta zaka na ngambu ya Mariano c'est pour le moment ba besanga longwa place wana kota koma na yebité je connais na matanga mito ko zala kaka na bum kuna pa ya grand frère na ye pa ve mutsoto azana lukula déjà na kwa sayo wana face à face na église à Michoni na kwa sayo c'est que matanga uzala wana po ye moto a train mwana liboso non mwana liboso veche fa na poto et pe ya mukolo c'est que za kuna pa na ye wana. Merci Papa Edjoka, merci na occasion au PCBiso premièrement ya ko malgré ça vraiment qui m'y attendait aux zalaka ça émotionné ma au permettre quand même que les kana TV na biso Gémidor TV mot de la fin par rapport ya batu oyo ba Holanda yo pe batu oyo ozana posa ba soutenir no pe batu bazana posa tamtu ba soutenir matanga ya papa la biso Delta Force auto tika biso ba ko soutenir ngo na lolenge nini numéro nini ba benga ka numéro na yo to baza pe na numéro moko ya famille ba ko ko na benga po bazo ba information. OK na yebi o eza émission ya na sali ya sukate Delta kufaki lobby mardi aza en cinquantenaire le mercredi yango bo sala émission pas besoin de soutien ba soutenir biso poto la Delta Force Nangolais aura plus 244 numéro 940 89 81 74 waso benga uzunga papa zoka ou bien bozui lindalala azali awawa eza 937 239 823 wana ya lindalala so benga bozwa lindalala ponga na baba Kinshasa baba Kinshasa pona la Delta lindalala kotika la awawa matanga yozala na junior. En tout cas, samedi, tu as une réunion dans Junior. De 15h déjà, tu as une réunion dans Junior. Où tu as besoin de soutien, le numéro en tout cas, pour le moment, tu as allé à Awa, tu as besoin de Kinshasa, tu as Lindala. Vraiment, merci Papa Edjoka. Bambo, tu as surtout au Balingara Papa Edjoka parce que nous sommes presque à la fin de notre émission. Ok, Bambo, tu as piscine à Bafan, surtout Balingara Papa Edjoka. Toujours des nations zongela ka surtout na bata poto ndeti ba Kazimi Maungu Ricky Mondo Kukukuzaya ba Pole kwa Nzambi bozebele kuna ba Mia Touch na osenga ba soutien na bino en tout cas nazobi makishasa pona gele la Delta Fox Jeannette yoto banino yebi Papa Lobe Delta mutunayo ngana zobima osenga ba soutien pona bima Kinshasa en tout cas nazobima ba Kinshasa na kena la Delta ale la Delta musikati don la Delta pembeni nazobima Kinshasa penza na senga ba soutien en tout cas ba G2 Mercedes ba tia mbezi na senga ba soutien na bino en tout cas yo salanga bien soki na bima Kinshasa en tout cas mbote na mutuno surtout nga papa Zoka nazo ya Kinshasa. Banangola, Gémidor TV, Kenyan Bosso, avancez! Gémidor TV, et yena kama kambakito, et yena makambu yamalonga, ba comédien nyosu bino bulukaka, ba oyi babunga kal, bazali awane kat, ba musike nyosu bulukaka, oyi babunga kal, bazali awane kat, nyosu tuto sara awa, is a super canon.
Eza super Barbara. Iza kusala makitoko makasi bande kunangai. Papa de Yonjinga. Udo sala musene yo kitoko. Bobo senete, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tout tombe la musala. Tout kende liboso. Allez go. Ben monsieur kitoko. Ben musique yo kitoko. Ben théâtre kitoko. Nyoso tu yo kitoko. Iza ne Gemidor TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Toujawan. Let's go. Merci encore à mon boss de Ondinga. On dirait que Suisse, bana Suisse, oui, ma bao, balingara papa Djoka. Papa Djoka, donc il y a ça. Donc, tout soutenir vraiment, main dans la main, bras de bras de la bras. Abracatabraca. Donc, main dans la main. Le boko na loboko pour soutenir et que ça là vraiment bien makasi ko soutenir papa et Djoka to pe ko soutenir groupe ya Delta Force biwao api bato ko bungisa président na bango surtout bana na ye papa voilà biso Delta Force atiki bana atiki mwasi en tout cas ba soutien na bino et que ça là bien makasi. Merci na bande ko to bazaki na biso branché moyen to so papa et Djoka tamula ezate donc bino mo bomona le lenge papa et Djoka zala na TV aza bongote donc ta mutaza na pasi kolingate obana rokoto kendara ozongisa po fo repesa mutu temps na temps donc to rezoyer lisusu ata na mikoleko ya avata mutu abima su Kishasa topé après Kishasa topé na ninga Kishasa kuna Gemidor ekola ndeka na ninga Kishasa et rezoyer lisusu ba élément ya papa et Djoka parce que Gemidor est partout na ninga Kishasa pe kuna kozala wana po na rezoyer papa et Djoka lisusu ba élément poto se pe Sabino kaka. Merci na ba nyo surtout bazaki na biso branché. Merci à mon boss et Kam Simvoama. Babi Kam Simvoama, boss de boss, merci toujours. Nous sommes là. Merci encore à mon réalisateur Moulumba de moi. Ah, famille Ginamao. Bongo seke bo sepeli famille Ginamao. Ponga la katango yakina. Ce qu'on a bon ici. Famille Ginamao bambote la bino nyo surtout biska bozali. Bande konyo surtout balingara carte puis là, ba balingara Gemidor. En tout cas, papa et Djoka numéro oza on affiché. Ba otam sou bopi retard parce que YouTube eza na téléphone na yo. Et là, na comptador na yo, to pe ordinateur na yo, numéro téléphone na mutoko bande ozong sanga ta 10 fois. Oyo ki biete obande li place wana ozongi si poza nango eza TVT kezaka nini na kati ya téléphone oza facilité obande la numéro ya mutu. Numéro papa Djoka eza wana orobenge nyo surtout oza wana eza numéro ya WhatsApp. Orobenga ye nyo surtout aza wana dispo na bino numéro pe ya lindala la eza wana. En tout cas batu nyonso ba posa plus d'informations bobenga mamero wana boza ba information na bino. Merci na bande konyo surtout bazaki na biso branché na yebi kembalasima toza na bino susu elongo. Merci na ba boss na nganyo surtout o natangi komona ba natangi kombote na linga bino makasi. Pablo Kini le grand déclarant na kati Luanda papa Djoka kufeli Nico Kai formateur de boss papa Djoka kufeli bozawa pitanga ngo yango bosera na biso bolia na biso bomela na biso tant pe to kufeli bosutela na biso do makambango yango Pamela Mayala papa Djoka kufeli Pamela Mayala la brésilienne na moni lisusu boza tellement ebelé staff le millionnaire na moni boza tellement ebelé espoir ngo mayonzi kasole bembe espoir ngo mayonzi kasole bembe papa Djoka akufeli. En tout cas bino rubilo wana bangela na ngate eza vraiment sûr numéro papa Djoka eza wana vraiment bo benga po bo soutenir aoke Kishasa ndela Kishasa eza na marambe belé tango okoma kuna atika pe malibota na kuna batu ba mona papa Djoka ya na ba millions. OK so bino pe bo soutenir et ça la pe ba millions pe bo monana. Donc merci encore na bande konyo surtout bazaki na biso branché. Merci à la prochaine numéro. Bisous, bye. Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Gemidor, l'initiateur c'était Yondinga, Akanga Masolo, Gemidor, la chaîne par excellence.